Sila so tobi total la sila na parcours à sila azaki déjà une étoile moko déjà tana ye koki nga lelo yo na se retrouver et pas ya sila c'est comme ezaki rêve manga jour mon a prié ka jour à Pentecôte bi Seigneur on a kuta na sila peut-être besoin na kisi makasi bo donc nenga là il faut akende parce que mutango nani vieux Johnny sakala wow vous avez une révélation hein il faut na mettre paille na chambre to na frère na vieux moko ba ki marabout ba fandi singa ba lobi nenga zali a lokwa za kolo film il faut au signer makambo na sina kota na chambre boye na mona pena ba tie ba parcantre boye ba zu TV ba tie net ba bi ke film ele kana 20h ba tie ba bougie boye ba ota la film boye na marabout na kangi makolo biso to fandi boye to otala faut envoûter film envoûtant bato ba silika batala ngote parce que ce sont des choses qui arrivent on t'a cause appeler YouTube na bina ti asali be cartation na ya ba proposer yo simba groupe lo ba wani mikasi ba ebsingai bon à l'époque là yo na no botité na zwa nzungu na ke kundango na parler j'avais raconté une mauvaise femme na carrière nanga oyo a détruit parcours nanga via faiblesse sa famille. On comprend. Donc, faiblesse à la famille, comme elle a la domination à bango. Même la femme, elle peut injurer ta mère. Talanga la koufeli mère, mais moi si, azoro bana bana ba keni matanga maman na bisote. Ba privé même ibana ngai. Ba pesa même bana ba kombo na ngate. Et ce qu'on comprend, vie à position ba kouteli famille. O ba kouteli yo. C'est là quand tu as na posta photo ya mwana nga mwasi mama na bango ba benga nga finga kitela compte nga za mwana mwasi akola ba opese kombo ya mobali oyo akoma na mwasi na ex nanga. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité dans l'actualité. Que sont-ils devenus? C'est la question qu'on se pose souvent tant au kanisaka bandeko bakenda sango dans différents domaines. Ils ont la musique, ils ont la cinéma, ils ont la bateau bayaka abimimba la moko sali succès et puis du coup bon on a été sauté. Nous, la voix du peuple, nous avons pensé à tous ces gens, tout le monde ba kenda wapi, ba koma banane. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission. Et aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir dans plateau Nabiso celui qu'on appelle Joe Moulex. Joe Moulex, c'est un acteur oyo abandai musala naye, toyebiye nanzela ya le grand prêtre Ngadia Ngadios. C'est-à-dire, c'est le meilleur de tous les temps à comédien. Moto a segui sanga na vie ko le Ngadia dans la botamité. Là, ça a sur la télévision en tout cas, na PC Mote place Azali. Na yambi Joe Moulex, nous allons parler de lui. À Kenda Wapi. Nini Akomi, Nini Akoma Rosala, et puis Aza Pilelo. Joe Moulex, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ok, bonjour Vincent. Vraiment, na occasion où permettre vraiment na me koloba. Pour Nangaï, je crois, pour na batebele baza étonné, il y a comment on a sur Joe Moulex apparaître. Peut-être tant que tu paraîtra quand, monsieur va juger. Azana place naïe, mais dis-moi peut-être à moi 50% balance. Ah, ça va quand même toi à Kenda wapi. Effectivement, Joe Moulex na où tu peux disparaître, oui. Na où tu peux disparaître, di kamba na nga lobangote. J'attendais le temps, j'attendais aussi bana bakola pour nana meka kopé ça ba raison moko boye o isala peut-être Joe Moulex a disparaître. Voilà, na olinga to sola on mais za la bande ko musu ba otalo lelo bazomi tuna yenani azanani nanyo parce que tant on te évoluer na temps batumsu bazoya déjà elingaka vidité bato ba remplacera toujours alors tumito yeba Joe Moulex auta wapi. Joe Moulex mulala nauti d'abord
pour ne paraître boye baye banga ezai pas engade d'angadios du solongo ya théâtre où tu as pina fina banini bon na bandi théâtre bo mwana ndenge za la kaka chacun za na passion omoni nzambe na vie ya mutu ataka dona talent donc taliza capacité ya mutu oyo azana facilité au sala eloko wana o mutu azomona ngo difficile yazomona ngo facilité d'autres bato babenga ngo don mais za la différence entre talent na don neti bal eza talent théâtre eza talent neti kosambela eza don côté ya eza don oyo et dépend na mutu te nzambe atie na mutu pour intérêt na ye tandis que talent nzambe atie na mutu pour intérêt mutu neti ba toyebi pour tout trésor toyebi pour na classe te toyebi quand on parle de pour tout trésor pour na lingake pe mingi toyebi pour na talent lokolo o ba pesi ya mobali ndi sali yelo nzamba tsaka na mutu nyonso capacité wana très bien de ko simbaté na classe et ko simbaté na société mais il y a quelque chose à toi pour nzambe ya lonela yo pour na facilité nenga lonela kinga musala théâtre na bandiango na quartier na famille ozangi na bato bazala déjà au sala théâtre to yo te na famille na biso mutu asala théâtre azate mais tant nazo kola nde to komo yeba na ke au ndeko na biso kinganzi ndeko na biso neti vieni ya muniamu asala kina bangadia dia ngadia da mangwaumba lo somoniamu nazala ta moi bon di net nani ni apparaîtra ki moi muke ma auto kufa neti ba gufie na ngaba nza kuponda za côté ya mère bon na ndenge musala nga nazala lokola le ne na bango mazala ki vie ngane muna bimi mageto na go discuter na ye que son nom repose à paix oh yo ngabite nga oza vie na nga ya menga na vie na yo na musala o ya théâtre on a famille ngane mutu na bimisi mutu ndenge bande comme sous le loba comme ya obandi théâtre na quartier quand ndenge za la rôle aventure na bandi biso rencontre na yo na ngade des ala ndenge bon rencontre na ngai parce que biso taïba na commune à Kisasa à l'époque là ba benga zone OK kabareli yoto ezana nyanza ba sankuru place ba osal bo perete ko to nga na otanga na missioni na EPE nyanza soki to kimi classe to bimi classe to ketala opérette ya ba takinga wana ba mama mukande ya fa na kitega de l'école na kitega question nombre repose à pe na papa malundama mbote mingi papa pe na mama mukande ya papa malundama na tanga na mwana e malundama classe moko ba osala sko na ba nini wana vie danga za na plateau ba ki luvungi ki bati là aza côté wana ndesko te bani moi ba kombo moko ya ba théâtre en forgeant de toujours kende eza ko affecter biso to comme pe ko tricher ngo na ba quartier mbote mingi papa na mama ya mukande eloko ane komola tabiso na kolata ekozwa na ekoke na barumbu na paroisse Saint-Paul bazali ko luka bata théâtre tabatu luka ba bilenga munda na théâtre nde na eko intégrer na kati ya théâtre na Saint-Paul tana komo jouer na barumbu par la grâce de Dieu na komi meilleur artiste et comédien na paroisse Saint-Paul oyo mutus oyo atang oyo Africata Saint-Paul na banini wana ba 83 OK ba 83 84 85 munus oyo contredire ngazate j'ai fait ba meilleur wana Joe Moulin à l'époque ba benga ego mwana nyonso ba rumbu ayebi di solo wana comment non peneza kana no papa kombo na ngai ezali Emmanuel Ngaimoko OK Emmanuel Ngaimoko do famille Ngaimoko OK bon Ngaimoko wana na famille nangezate mais nazwa ngo na famille mususu eza histoire mo long mo mama pesa kombo mobali moko asepelaka na ye eza mo empate parenthèse pera kansaka mindi ba matriaka côté ba Congo matriaka pera ibika kombo wana eza côté ya ba mère donc mère apesa kombo bolingo na ye obitango kaleza ne ba bali sabatu c'est que Joe la mère a craqué fort a craqué fort bon tam su yo za no mon la père moi bon
le moni tanga kala abi nga de teke normal na ko bule peke so nga na bulo ne ko za mona ya kasi problème ezanini moni tanga kala ata bolingani be ba famille de mutu ko yokana oto sepelaka na mwana mwasi de babalisa ba mama na biso to ya bali te po mobali mutu asepeli na ye abali parce que famille ya mobali basepelaki na mwana bino abala na mwana biso mais ye bolingo ne ce que zaka bolingo na est-ce que zaka père wana donc tu vas yebse banda lelo mobali moko alingi yo azalaka na Kigoma na seku na Nyanza boye na boye tant que ye azana mobali na ye moko azalaka kolinga mingi donc akebala na inconscient ko la famille ba lobi fa bala ye mais ye bolingo na ye na papa ngai moko wana esila te puis papa ngai moko azali kotanga na internat donc zelana donc bref bapesa yo kombo mama bino apesa yo kombo ya bolingo na kala ya bolingo na ya kala mingi ba ko vivre ngo oluka pe to vérifier penza papa ngaza pe papa no ta na luka yango na kutana na père to kutana to solola na yeba famille mais na tango entre parenthèses nga ko vérité ngam na yebi na kutana et to moza cirque aza papa no te bon to kutana moni vérité monsieur zalaka so za ki pilote yo batata na ngate tu comprends ça au tel peu yo ko tu peux tali bokutana père bosololi oh yo recevoir to sola biso mi bale na ye ayebisanga oyo azali mais oyo ayebisanga ke ye na mama na biso basale eloko te bolingo ka ya ba sima bekolo mais tellement mama atikalaka na bolingo nde akinela ye kombo wana tia fandaka na ngai amona parce que mobali wana oh là là ça c'est une histoire bref, donc comme on est à Emmanuel Ngaimoko ozo gagné l'école na bino bimi premier au commis numéro 1 alors après ni les cas qui beaucoup tananga dire bon na Saint-Paul na paroisse Saint-Paul na bimi meilleur artiste on a cartonné ce qui ba ko spectacle so nga na zate ba ko tate yeko sala na moni façon on a comme makambe komo kende et senga il faut na luka groupe moko ya nene na intégré nde salaki na yekutana mama le sombo na kutana mama le sombo na ba Congo mama le sombo ki mwana ya wenza libulu isoki azoleka na ba Congo na moni na sololi na ya bozana memo pepa ya venga Dios to ke ne moi ba spectacle école nde a conduire nga vers na pozo nde na kutana mbale busuna kutana ngada ya Ngadios c'était le 24 avril 1990. Mukolo o mobuto wa comprendre mon émotion. Siko ezaka nini nitango yokuta na ye okutaka na bateni na ye wana to fandi na kutaka via la tikilote na ye bango la tikilote mo ba kilote mo ba tonto scolaire la tikilote la ti jaquette mo closet jaquette mo closet na pose place ezaki lokola fezafa na pose na cultivier aolia mabeso venga mabesa ba soda wana na kiti ya ba kiti bandela vie o mabaya wana aolia lipa na mabesu lipa pistolet na mabesu ya nini nde oyebaka elongi na ye déjà po bato be na koyeba elongi bo na yeba ite beta na moni ke na comprendre ke ngada ya yeyo mamomba lo sombo sikoyo aya bandi ko kumisanga bipeto yo ba nguvu na oye petit faux asala théâtre mais ngasko na ko banga bango baza bata maquillage ngasko ba kotanga maquillage nani bakomangola tabilamba ndenge nini siko loko na sikoyo ezali moi ko banga sangata parce que na ki moi jeune penda jeune ke jeune moko bona lingai bakama bilamba babiloko mo na kota ka mbala moko boye et puis à l'époque là théâtre eza ndenge eza incité eza peut-être poto mona kaka ba musala mo kaka boye musala mo kaka boye ngabi bon so eza tena kende kaka ndeto ngada moninga lobi OK na ko benga yo po biso to okende spectacle nde na komi kozela ngada ye ko benga benginga na ye atininge pa mundweri na njili mbali boso na koma njili auriatenga ke na Sainte Thérèse o kende boye onutuna ti na kutana mundweri na l'accès lettre na ko kende na kutani na vie gao na ye ba bisinga déplacer auti wenze ko somba moma tembele na chasser na Thomson ngabe na fandi wana asombelinga sika bino veng jiklo mutatininga venga Dios pona bo meka ko lakisanga nini ya solo to kele pa mundweri
nzoka ce que toi tu pas mundweri okende azane dirigeant na église catholique toko toka bo ah tu kemba luyangala ya kwenga oh ameminga na koralo to nzoka mundweri mutu au diriger répétition mbala moko basisi répétition ba pratique ba sepeli makasi nde na intégra ki chic choc loyenge place wana ngadia ya bazana na mangwawu wana balongwe déjà minzoto bazanga dia dia mangwawu nyamunyamu mbalo somo mema basali chic choc loyenge te très bien barina du choc minzoto OK nde na eko intégrer batu na kutaka kune zalaka questionnement repose ape nguma na nzeta muselu pa auto tika biso on a monaka bango tant to bandi répétition bat na monaka bango ya wana fimo Constantine ti le azali zamba pambole ne to komi ko répéter na 27 juillet. OK o évoluer et à quel moment yo moko sentaki pena ke mpepango bandi go yana carrière na yo pe ba mo chauka film ni no tourna ko mona ke film o pena yango mutu et ça la pena ke mukile ba yo. Bon, premier film disons tant déjà biso to ya ko jouer tant to na répétition to ya ko jouer mi na ba quartier hein ba commune ba so benga biso en tout cas na côté ba commune tout nazo cartonné ngaga se sentaki ke azu acteur moko o azali ko luka vraiment sans thématique vraiment na chic choc loyenge à l'époque là tonga d'azunga pona izalaki lokola à célébrer hein à se sentir que azali ko zanga acteur moko boy puis na ba inspiration vraiment même il vient na papi musu na PC mbote place azali aza mwana mbo mutongo ye pa beti li solo abi pechoyo toko ko rejeter été ce qui ba ko longwa mais pecho ko longwa parce que ça servant monter parce que na créativité puis ko ya nanga et pesipe ngadia dia ba avantage belé il était ngadia dia mais oye au pushier hein a senti que ce qui pecho azali a ko se sentir on va nous ça ni a pas ko jouer bon pour jouer à part pour jouer rôle ni nous avons jouer pemé na ngadia dia à part pour ça théâtre est-ce que kotaki na ba administration ou comment oui na kotaki na administration ngada kotaki na administration vas-y oui nazalaki chef à groupe nazalaki chef à groupe nazalaki membre friand nazalaki même surtout ça la spectacle il faut ngana décider filmer to ça nango parce que ngada ko za la film sous mona à titre mais bonjour bo répéter salle plein donc ngaso nazawana na bilenge zalia wa il faut tout ça parce que je connais bien mon vieux na yebaki ba défaillance à vieux même surtout y place moko boy to fait tout comme vieux mon intérêt zalia wa faut keba un soit celui si à tout là ye mabe istis koloba moi so boye bobi ah vieux ngi si à tout là zalia wa ya za animateur hein jusqu'au côté na animation te il faut que na spectacle jusqu'au ko beti di solo si à tout la beti di solo et pesa mabe donc ozoi da koyeba boye ah sans souci zalia wa vraiment ni sans souci zalia wa donc mabeza il faut to tendre lango boye soit to banda spectacle to bandi to tiki ozomona to exco na exco muta stratégie wana donc vie pendant que écoute na ye et pas nanga et boye ko kabula nini groupe sans ngadia dia na mangwawu baye ko kabwana mutamta oke na ngambu na ye yo pona ki ngadia pourquoi au lieu à place ya pona ki ngadia pourquoi na place ya mangwawu non na pona mangwawu OK vas-y donc le problème c'était quoi nga na chic choc loyenge na longwa te na longwa ka ko longwa boyete c'était quoi tango chic choc loyenge ba signer contrat tu ko signer contrat moko contrat individuel ngada signer contrat na brasserie ya Inibra tango a signer contrat na ye ba mangwa ba sepeli na ngote na batakala ba se regrouper ba ye na bralima to ba pe ba yebisa bango ke ngadia dia o bota ko mutema ake na ye Inibra mais biso to signer na biso contrat te surtout tout ça na besoin bozwa biso bango pe batali malgré la majorité to ko zwa bino mais bokoka ko combattre ngadiosité bokoko combattre ngadiosité pour bo combattre ngadia il faut bozwa petit na ye ozomona ce que place il faut bozwa petit na ye moulex so bozune to se sentir que bo sali moi forme kaka bino ne bozaboy oui bozala bino bakombo na ko pesa primo ozalo kwa tout ça pesa yangiama sikoyo bozwa fere nato ozoko pa lokamo
il peut laisser banani ba monsieur sous ba collègue de ba qui na bango mais bozulé moi comprendre ndenge nga na zalaka siko ndenge bana avec Joe Moulex pour déjà na deuxième équipe oya ba Jani parce que Jani a na deuxième équipe on comprend de basala ka ba lever des rideaux à copier ngai bon tout à fait normal ko tangu to kabwa et le ko ane salami na Fatima ba Jani bango nyonso na bi mu pepe moko eza awa mais muta déplacer te ba vie tout ba omoni ba wa tsakala ba nani nyonso ba baba mungita na pesi mo vie baba mbote bango tout ba kei ba convaincre penga mais ngana bango to ko deal te parce que e simba te po babi kenga za pire vienga dios ngana ko kende te nga sikoyo eloko elongola kinga sponsor ye moko ye sikoyo ko luka yo tala de poids de mesure na tu comprendre bango ba elanga mbongo nga bi simba te ya nga longa pa vienga dios e simba ta kutu bango ba kei nga da ko banga te ay Moulex azali bina file prévenez Sarajevo déjà to sala Sarajevo ko to tourner de groupe Kabwani nde sengi ko como remplacer batu na ba Sarajevo ko poka ka Bralima a convaincre bango nde ba chef Bralima ba ko lukanga pena na paleng ben na mo ba kamia Bralima ye Moulex on a besoin vie tout ça a besoin vite on a besoin vie ce qu'on a besoin vie konta na mutuka ce que tellement ko banga ba chef wana pe na bi souezate nazo obligé fona kota na tala boy ba mettre pai bangba tout ba mere ba kata ba nani bango tout na kati masolo des ande boye to koti ba ke ko loger na centre ngande comme centre nganda na ba ka centre nganda na kitambo ba ke loger nga wana po yo kote la ngana bambwa bazali banda parce que bazo bomba ngasi koyo po mbaye ba ko lukangeza te c'est par là sikoyo chose à la été na ke signer contrat a signé contrat babi contrat signé c'est que au Cabo na venga bius ça veut dire que moi j'avais mon contrat à moi qui n'a pas nouvelle yenge nazala qui na contrat nanga oyo baba se sentis ko à l'aise le cas to zu Moulex c'est que ton ngisi pena ngadi apena linze lino penda boye donc c'était ça. Ah, c'est comme ça que tu as dit. Mais parlez-nous un peu avant le mois. Au Bétil Sola, Gianni Faye, je pense qu'il y a cela déjà 2 ans, une année 2000. Une année déjà. Et puis Gianni Faye, Tiki Bisso. Bétil Sola, Solo, Gianni, Nana Yambagaye, na Kopia, Nadia. Bon, Gianni, ayaki lokola acteur nyonso, azamwa na Delvo, Mbinza Ipen, peut-être qu'on a joué na chez Pongolo. Bon, non, aux zones, hein? Ok. Tout à que jouer chez Pongolov. Il y a une zone, non? On a bien bar Mouyaraba chez Pongo. Tu as que jouer, pene Salakaskoyo, Badjani, a Sepelaki, Aya Chikshok le Yenge. Malgré Yaki, mais à cause Simbate. Azo ya, mais le malgré à cause Simbate, mais n'a pas lingé trop. Parce qu'à l'époque, là, sans vous mati, Bajen Bazala raté. J'ai un théâtre, tout le monde a un garçon bon à théâtre, vraiment bazala raté. Tant na moni Dianaye na CP l'année makasi. Mon ami na komo lukaye, a komo ya toujours répété, na habité yo jouaka lokolanga. Même si tu joues voyage, tu ke matadi na fona kota ye. Ata ko jouer te, tu memie kaka parce que ngana ki chef à groupe. Na ipena influent. Voir même na muyombe gauche pas na kata Chikshok lo yenge. Muyombe gauche. En fait, moi, parenthèse, et c'est vraiment important, très bien. Les solos mouyombe gauche. Toujours on a besoin de Gianni Faye. Les solos mouyombe gauche et Zalaranine. D'autres personnes disent que mouyombe gauche a jamais causé l'acteur. Ayaka Azalaranine chauffeur, il y a Nadia Dia. Et étant chauffeur, Nadia Dia né pour ça théâtre et côté ninga comme artère lelo. D'autres gens disent que non, Azalara pire petit Ngadia Dia à Jouaka, Mazagi na voiture na yé, mais voiture na zaro me Ngadia Dia. Betel son le soleil mouillon de gauche, Azalara relation na yena Ngadia des Azalara ni. Ok, vraiment, na pestifié gauche mbote, l'isolo zoyo kango lelo, vieux mouillon de gauche, Azaba vieux moko, Azara na mbongo. Azara ba parce qu'à l'époque là, autant mon BMW o MNZ autant mon la série 3. Au série o MNZ avec BV.
Oui, mais attends, on a bien vu Yazalaka nango à l'époque là. Ce que Azalaka tellement linga kanga dia mingi. Azalaka ko se déplacer. Aye na mbongo na ye. Ce qui a été bien nzale si le basera théâtre kala. T'as so bapiaker. Ce qui a na car na ye te bien nzale si. On a tout les la moulex bola sanga théâtre na linga théâtre mingi. Faut na sala pe théâtre. Le quoi qui vient mon ko fliant. Ce qui a ye en tout cas tu as ba transporter. So ngada ye na tonga so ngada ba kiba course ba course ba to ba bona pe ngada na camion ba ka so la camion na ye mais il était un fan ya Ngadios vient Muyombe gauche. OK. Zaka fanatique ya vient Ngadios. OK. On comprend le kwango sikoyo na ko se prena vient Ngadios nde moni babi a forgeant on devient forgeron tellement to OK ba spectacle azo yabi Moulex botanga pe parce que ngala ki chef botanga pe to ko tena théâtre mo ka nzungu na mufino kuna ngo tout na te rôle moko a jouer peu bien nga na la le pa Muyombe gauche no zone na la le Moulex bo me bo la kisanga théâtre na la kisanga théâtre nga na la le pa Muyombe gauche ti voilà bo bengena to dana bon on dirait que comme na ka ya ngwana vieux gauche mbala moko e ko sala va moko e ko sala mabambalo sombo balongwe bambalo sombo bajani. Après, Jani a tarabé pour ces autres amateurs, yo ko zo poste nini Moulex azawana. Oko zo poste nini Moulex azawana. Nde ko sala tomba lo somba abimi amemi ba Muyombe gauche. Ah ba financer ba Muyombe gauche ba ke sala esanga ngenge. OK. Ba sali yango me esimba kate. Oko ba esimba kate ba Jani ba ko zonga ba nde ba lo somba a continuer parcours na ye. doit continuer le parcours na ye na ndenge a comme lelo oyo aza lelo movie na peso mbote et Muyombe gauche peut appartenir Muyombe gauche peut ayeko bima to mepe o apparaître oh biso to yebi na biso ye mais bato ebele ba yeba ki penda source na yete donc Muyombe gauche aza acteur a chic sok loyenge ya ngade da Ngadios. OK. Yeah. Formé par Vien Ngadios na chic sok loyenge. Bon style wana bakulata wana bandango déjà pas na bino te abandaka ngo ayeko créer ngo ye moko parce que outi na groupe a Bouffon ngada c'était un bouffon un bouffon ça muto a se dekizaka ba ba oseka na no apparence ne boye c'est un bouffon et on appelle style Ngadios wana pas memi ngo muti atali bumu. OK ozo monelo ko atapeli bumu munoko so tali bien azaka na style Ngadios. OK to moni pe via paraître pe ndenge sala o esala akangi pe kisasa na kwena ye mutakoloba azate période wana bazako mais la kangi kisasa ba relation na Ngadia des alaka ni ezalaka to bon ngada ayeko voyager. OK ngada esala ka pe ayeko kenaye photo mais ba relation etikala pas comme patron. OK pas comme patron na ndenge na ye siko Jani Fay aye na groupe azo espace autour jouer te Jani azo espace te tant ko ngai ba ayeko corrompre ngane na fandisi ba on na bisi ba on ma BCE na swate singe comme na ya kingo ngai na oti kabino ba corrompre mais muto a bougé te na bi que ça la vie passe mais on parlera à l'avenir na swate talaka ka famille maman le côté na boye vraiment asiringa mo ba contrat moko boye na sa obligé na sa la carrière nanga soke simbité na ozonga ngaba ozwanga pa uteza ouverte mais oya kolanda soke simbité pour na ebi vie na ngana nga fonctionnaka nde natika ki ba Jani ko bougete nde ko longwanga na longone Jani mbala moko nde ba considéraka Jani na place na ngai ba lokola Moulex azate oyebi ki article yo ba canet de charge nyonso yo bandaka ko imiter ndenge Moulex azali tant usko to komi na nouvelle oyenge ba Willy Mambu pe ba ye Willy Mambu Willy Mambu azalaka gardien na Bandal. OK. Willy Mambu azalaki gardien équipe moko na Bandal. Willy Mambu tout le dernièrement na avion tandis que ne France boy. Ya nozo à Londres. Voilà. Siko ba Willy tong ba yeko sala test na chic na nouvelle yenge er moi kimi na landi su Willy. Abi Willy ba jeune bazate ya ngana beta bale na ngana bité. Ya osala théâtre. Ba jeune bazate ba olukande ba jeune. Ko na chic sok na tiki lokola Jani na nouvelle oyenge Willy Mambu. Ozo comprendre Willy Mambu. Sikoyo tangu nga na eko longwa chic nouvelle oyenge.
via réseau moko na ekolongwa nouvelle yenge yeb ça biso pene zara ni no longwa parce que et pas ngada c'est parce que ba corrompa kiyo yango sala ekolongwa mais ce que la chic show na nouvelle yenge zara ni bon comprendre que bato yo ke na bango ba epina na ben na yo te donc guerre d'esprit ba guerre de l'esprit bike oh za petanga dios e mo mona bo fandi boye ba esi biso ngada ba kosi kali kamoko boye e mo bo fanda boye oh batangada bazali banda ba oluka kaka nga Sko nga comme est-ce qu'on a charge nini na chic choc bazo lukanga kaka te pona zonga po bas déstabiliser bango contrat na bango nga pe soki na longwe bango pe contrat na bango et baby parce que comment est-ce qu'on la guerre de l'esprit moko bon à vrai dire il y a comme un temps moko peut que ça la réunion nga na sali film na ngati nango Jojo Mulex le fils des Amunda Jojo Mulex le fils des Amunda sikoyo to fa na maître pai na chambre to na frère na vie moko bagi marabu ba fandi singa balobi ndenge zali a lokwa za kolo film il faut au signer makambo film eza yo mais makambo so esenga yo moko fotelema au simba nini film na yo oh na osimba ngoni otala kuna ngada travailler kana Shogun na evala bisope awa tolingi au travailler mettre pai ngai na fi moka nita lokola film wana ezalaki yanga ngai fo na simba nzungu ya groupe ngabi nga makambo yo ngati do te papa izalaka bongo kuna bon pour biso peut-être bimi ko to ça ko se prétendre que vinga do ça kana ici oh nigi Shogun azalaka na venga Dios foulard wana sko ndenge ba mettre pai ba betela biso lisolo ba fandi ba petit no ba boye lelo masolo eza boye ndenge to na groupe wana ezaki bongo oui ezalaki bongo ngabi ezali ke ngade da na kisi mutasinga Shogun ngasko na olala ngaso to ke voyage na la kana venga Dios en cas to ke voyage to la kapso balé na vie na lamuka na babutu na fanda boye na tala boye na mona nga makamba ngote na kisa ngbazo ya ndenge msote oyebi sote boye na boye yo simba te ya tianga na tia Shogun pona boye baba pesa ba raison au total la kata peut na nouveau le yengende na yeko mona penda ke bazo promettre yo pona o simba nzungu ya groupe na simba nzungu ya groupe tala ka film za yo batie ba pano il faut simba groupe ngabi nge simba te na sina kota na chambre boye na mona pena batie ba par contre boye ba TV batie net babi ke film ele kana 20h batie ba bougie boye ba otala film boye na marabu na kangi makolo biso to fandi boye to otala il faut envoûter film Sarajevo envoûtango bato ba silika batala ngote papa ce sont des choses qui arrivent mutako zo apé YouTube na bina ti asali be cartation na ya te ba mystique akomo koboya akomo saka ndenge ali aketala mate bato ba koboya ngoma yuso mona te film bato basali film bato ba film au kitoko te est-ce que bino ko sala ko pesa la kitoko te est-ce que bino ko sala film o pesa la kitoko te to ko sala film pesa la kitoko ota bato film ngo tina te na ke nanga ko lala na baye nanga parce qu'il a des forces mystiques il a des forces diaboliques bah mon film Sarajevo makelele mais six wapi simbite esimbi nango Sarajevo esimbate te bino bokotaki po esimbate esimbate mais esimbi donc autant muta osala eloko mwa malamu sasile beza pena bato basali réunion pe eloko yango esimbate basali réunion pe eloko mais ils te vaincront jamais et on moni eloko tout base dans les prières. Très bien. Prière za silence, za protection makamba belé. Ce qu'on a proposé yo simba groupe pour le bani nikasi. Ba ebsingai bon à l'époque là yo na no botité na zo nzungu na ke kundango na parler chez biso po mangwai moyenga na kundango shenge ezate po bana bazali yo faut kundango ipana yo ngabi ngape esimba te. Ti eko sala na kati ya groupe esengi il faut makiler tanga en nouvelle yenge. Il faut penda makila etanga groupe apesa sacrifice na ye ya mutu. Tu fana ba makibo eti pa mutu pa zobera na kata groupe.
moto azobela bino boyebi ke ndenge moto azobela suka na ye il faut akufa wana yo nana yo maître pai ngana sabi bato bayebi ke moto masolo ke esenga ndenge ezali awa il faut moto na bani maladi boye il faut akende donc théâtre pesa na kisi makasi boye donc ndenge ala il faut akende siko moto yango nani vie Johnny Tsakala wow oza ba révélation hein via kota parler pendant 20 fois qu'il donc si Tsakala obela Tsakala zobela bino boyebi ke ndeka boye Tsakala odaye pour photo Tsakala odaye pour biso to mutabona ye ve Johnny bona Tsakala parler abela mutayeda ve Johnny eza ve baba mungita parce que biso to ina marabout bola la regarder to fandi bola na marabout na bino so bobo bima boke spectacle atali makabo kendemi allez donc vous en a na bino obo confia kabo ke spectacle ça que asa comme na spectacle wana asa comme na terrain wana makambo so tout wana bazaki marabout ya maître pai azaki ya bisote azalaki marabout na ye parce que via zo linga coach biso na makambo wana biso toto kima na biso par rapport que tozo banga bazo obligé ye moko fa bunda ona groupe tele makoto yo sko tim nani Tsakala zobela fois kufa sko muta yako fungula Tsakala vérité ya yeba yike bino bonga bo bare non basi ba yebi de yake mabe ye pour tout ça na kata groupe mabe se ye boyebi ke Tsakala kota palais et suba kipaka na bango yete moi ba kokipeka nengwana mais baba mungita azwaye na butu abima na ye abimi na ve Johnny na butu azongisi palais nde bakenda ba hôpital bakenda boipa coopérative aérosion asuko akasazongi kasi coopérative ya yebi na été ya yebi ne lo côté mais biso to yebi ke ndenge zali awa do ve Johnny il faut kende et puis et ça makambo pour ça la pitié terre vous trouvez ça normal boto mona normal que ndenge toza boye ken tuka ok jour nini basali pe ba osali bemba munene bobi ke bralimas boye na boye kena ndenge wana ti ekena ndenge wana mais oya yebi likambo asa conseil na likambo yebi nga mageza ki film na nga menga na boyi na nga binga ko simba te nga na osimba te na sala ba cérémonie boye bino bosala kama makambo na bino na ndenge na bino. Wow. C'est par là de Rolongwa. C'est par là sikoyo na ye kolongwa. Tant na ye kolongwa, place c'est ça la de Londres à Ekoya. De Londres à Ekoya ndenge nini. Parce que toke na génération hein, ngai Johnny Willy Mambu après de Londres. O sali génération wana 4 personnes wana o leloyo et pesi jeunesse. Hein? Kimula la ye qui de Londres hein on comprendre moi ba vent moko boye il a saliva na ye Jana saliva na ye so mona donc azana bateau yo talibu base na so so landi isa chic shop oyo ba tout le lo même jeunesse le loyo ezui moi nini au mona mais est-ce que autant que l'on a pas mangwa ozaki tenté to so on pas fait na ngadia dia kenanga na zonga souste pona ba venga dio subé je connais mon vieux na ba c'est mieux na continuer kaka bon et ko sala na ko zo appel na ko bongola mutema to mona rona RTMV na bongola mutema ndenge nini to aka spectacle moko na signé police signé Max wana ngale la beti samedi na RTN na RTNC la studio Maman Ngebi biso dimanche na signé police plein to wana c'est là non nangina to na question moko siko tibo ngabo lia 25 kala atika pa yeba wote ay ba ka de to betali suru ba bi kabela mais ayoka ngo quand même ke bo ngabo lia ayoka fa yoka te okoyoka pe oso ignorer okoyoka pe bakosio mais yo confirmant ngo penda ezala public ye nem taka na liste pe bolia ndenge masolo penda ezalaka OK
makila ba tusu balia ka ngote Très bien. donc makila ba tusu Parce balia que yo bongo la muté molobi bozangi na spectacle ni ngada da zangi na spectacle na RTNC. ngada na spectacle RTC biso na mamange bitango na spectacle et le comment on a santa tout ça spectacle na bimi libanda na osati plus de 600% neti bayaka spectacle plus de 80% au bana basio balandinga sikoyo tout le monde wana neti basi na yo to kosa bango ko komo sati lokola obimi aventurier siko moi na komo kima moi na kena batami siko na okena nani komo luka muto okena e fana kena fi wana bengi masa moni pe nani soye bokota na kar bokena pale nga na zoya bolongola ye déjà omoni na bima soki 21h ikola ko bata parce que fuito rozela muntu na ya ki bakende nga parce que okena nani okotika nani donc bimi aventurier ce qu'on a bata na bima soki 22h na signé police lokola ki maka ba fille mbala moko tongo na ekozonga 22h na zongi ndaku na yoki mabe na yoki okosi bat na yoki lokola nausée culpabilité moko esala mangai na c'est dégoûté c'est dégoûté na yoki mabe parce que pendant que ne répétition na okokasuko que ne répétition to comme quand culpabilité frère nanga moko ayo kozwanga pasteur Hippolyte leki yaya ya ba briefi yaya ya tantini Linda briefi pe ka mona commune na Baru kasi ngana mema briefi na théâtre OK sikoyo ekosala ayekotala nga na tongo abina yo zo to kende matinal prière ce que toi na ke na se sentir ndire ponanga na se sentir ko na tongo na prière matinal toujours prier mutaoye misa sala kité tabidonga na oyembisa ko tongo na yembisa ko bato a quartier ce que lekeli bango oka ba ko boka ba kisi ndenge bimaka ke okenenga na yinanga kaka kuyembi atuka esala ki bien moko babité il faut yaka elengi wama sko ya koyaba matinal et embrassenga na komi ko négliger répétition comment négliger na ndenge na eko se sentir ki na fanda nan OK mais yo moko na vie na mo tsika simba kisite te na tuka na simba kisite mais na yebi batu akisi na mona na kutana batu akisi nga batu akisi ne bazako proposer nga o peut-être na kotanga ba kombo lelo te na yebi bango ke na yebi ke moni mutoyo na yebaki abenga mulex yaka ngam na sim ko mabena bango za ndenge nini a obetelo lisolo mazo beta sko lisolo mutoyo za na succès ngam na sala yeboye omoni vie sans société ngam na pese biloko yaka na pesa za petit moko makile za na mwana muke donc na toyo kasko ke aye mutasimba vie oyo ye mutasimba mutu boye pa ko beta lisolo muto ngam na simbi nanyoyo ozomona ngam na simbi boye ngala kena même tiba bandal ce que tu comprends bien c'est que derrière question dans émission titre émission dans les quels sont-ils devenus c'est-à-dire Jojo Molex a limé dans le monde du théâtre tant a communiqué plus comme il peut dans la église voilà on se retrouve dans RTM vendeni bon on se retrouve dans RTM vendeni na kendaka nde nazaki ko kene mingi ba prière miracle parce que ngai pena muto affectanga makasi za Coutinho Fernando je l'aimais pasteur Coutinho vraiment je l'aimais beaucoup et puis ye moko pas santaka nga pasteur Coutinho benganga na fula bato abengi nga vient ndape singa espace na RTMV abi travailler sala ba réunion epé nde esala ki sukonde na komi ko travailler comment pour le théâtre kuna na comment ko le xapé kuna na sali groupe nanga na eko tanga pe théologie na la brèche na tanga na la brèche et pas bishop Jimmy Leta na ke na sali théologie après na continuer parcours nanga otika groupe à théâtre na eko créer groupe La Man Caché na sala pe ba film ebima na poto moni pe a produiranga ba producteur presque belé mais ce qu'on peut limwa penza na monde ngwa théâtre nini le kaki bon na limwa ka pour le lo atu tubando ba Jojo Molex en tout cas eloko na zolo bango lelo bibe zolo ba celui qui trouve une femme trouve le bonheur na sens évêque espèce de la xinini
Celui qui trouve une mauvaise femme trouve le malheur. Donc j'avais raconté une mauvaise femme. Ma carrière nanga. Oyo a détruit le parcours nanga. Na comme comment on a bien par rapport à talent. Comme on a passé ça là, yo que répétition yo na beba zate. Donc yo aucune répétition. On a moi si nandaku, mais yo kuta yete. Oye be moi ça zate na bébé, a boyba ya 6 mois bébé 9 mois, aoya boy a elio na kwiti. Comment dire sorry? Hein? Disons, ata au PC pour ça, tout ça libre. Donc, aïe neti, moi, on s'en a sous mon salaire na yo. Et ça là qui soustient. Comme même au comme le avant, pour recoudre a été. Donc, à ce bimazo kende wapi. C'est ça qui m'a fait des solutions tellement peine à linga qui est mingi. C'est ça comme on a eu ta carrière nanga à cause il y a cette fille là. Nde memeli ngai kwa makambo belé même les loba na tango baye ko kola baye ko comprendre histoire ango cause et puis na ko kota na famille oyo nazalaki aimer penza te on comprendre moni ba bilo musu to envie akate to ba ana envie moi famille oyo nzoka ko famille ko envie mais on mi bomi famille déjà surtout que moi si famille le mieux te faut laisser. Donc tu te sens vraiment que tu n'es pas aimé, tu te racontes nako bezo comme nazu mwana na ba âge à 7 ans na beteni tu pas na biso bazo bake ali eloko moko tu na pas na binote. Donc pour na bango ba qualifier que bando kinde bino. Donc ti ba lingi bio na famille na bazo considérer binote vie à faiblesse à famille. On comprend? Donc faiblesse à famille comme elle la domination na bango. Même la femme elle peut injurer ta mère. C'est pas une bénédiction. Aux obligés, il faut côté la moitié. Okende, ce sont des conséquences de la vie. Talanga la koufeli mère, mais moi si, azoro bana bana bakeni matanga maman la bisote. Les akoba na base à la béni, to bana base à la maudit. Osomona, tant que bana ba ndi ko kola, ba privé même bana ngai. Ba pesa même bana ba kombo na ngate. Et ce qu'on a vie ya poso ba kouteli famille. On va coûter l'io. On comprend le Congo. Va créer que va faire voir bana vie mususu par rapport à yo. Ozora nanga. Va faire voir même bana vis-à-vis ya yo. Mbala moko tongo bana pe ba komo kola. Là ko comprendre que papa na biso zala ki innocent. Là le na comme une affection ya bana ndenge na kolibo. Nde ba comme ko comprendre mais sous pena ba comprendre te tu te racontes na posta photo ya moi na moi si maman ba ba benga na finga tu te racontes nga za moi na moi si akola ba opese kombo ya mobali oya koma na moi si na ex nanga tala ozana bana me ba opesa bana ba kombo ya mobali mususu wa komesa papa na bino yeye me ya lokuta me ba yebi keza lokuta que babi finga papa na pourquoi zo photo na yo atiango a publier. Là tu comprends. Donc na ko le kana quartier na bango te so ba yo ki na leki na quartier wana je vois ba benga la police il faut ba kananga. Na ko mona bana te au salut. Yebisango salini. Vois même moi na ngata na comme na armée de victoire moi na ngamo ka sala ningi 11 ans. Comment on a laté l'ambasalité à ça quoi que tabale pour ko na armée de victoire. On comprend c'est que yo pe quelque part qui na limbisanga na la sincère c'est que yo pe quelque part qui na son sa responsabilité te pourquoi bana na moi na zara ya papa na zara na autorité na bana et ceux qui bana ba mu privé yo bango c'est que ozo remplir ba responsabilité na tetange papa ngai moi na ngai maman na ye a refuser ngai ni pour ngai voilà naza nyonso ya moi na ngai question oyo ba se posaka na ko répondre en côté. Le problème c'était quoi? Il y a un comme ça moi nanga moka mobali dans sa cliché. Est-ce que tu te racontes tamino bozaba na mikinga na fanda ke pa na bino? Tant moi c'est à kepoto, hein? À kepoto. Nga na fanda pa na ko bozai ba na mikie. Est-ce que ça na fanda pa ya famille à moi c'est pour ba na baza
bana mike Bo zo ginda ko te pa no zu bana okena ba. balobi bana bazana no bana mike Donc ba bima babima na lopango eza te. Or c'était un plan pour na bango pour na ba privé na bana sans se rendre compte. Deux, yoka le plus dangereux mwana mwasi oyo wana tango ake poto ake kobala na leki na quartier mwana quartier na bango ozola nanga petit mot to eba na quartier akenda poto bake kobala na to tango bake kobala na famille na bango endimi bazo obligé faut ba éviter ngai. Est-ce que ozola nanga do ba effacer nga parce que ye mobala na kotuna bongo yaza kuna ndenge to yesu ka yaka kuna ndenge po famille na ye komona to ba kolinga te na yawa na faut ba luka ba créer likambo moko boye ba misanga lokola incapable infidèle vie en kobenga ba benga ndenge nini incapacité irresponsable to ba blokanga na yaka susu kuna te au fur et à mesure zo yate ba sabana ni papa na yaka wate aza irresponsable. Ngasko na kenda kama na kene kola bana na fandi ozomona babo meme na futa ta mbongo minerval parce que mwana mobali wana zalaka wapi na balabala na bango et ça tu n'appelles famille na bota la soki ya yaka wana. Tu comprends cette guerre? Donc guerre wana ko barandre nga irresponsable ko tangu bana ba eko kola nge ba eko comprendre qui est maman na bango na minute to ba meba na ba eko comprendre que c'est que maman mutu azalaka mabe papa azalaka koloba te nakoka koyesa bino te parce que nakotasa no mabe ya mama taza maman na bino titera kotu mwana moko azoloba mpo na ye mokolo mama na ya kolala komela champagne eloko tokosouhaite te et tu t'es retrouvé en Afrique d'ici nini bon ntango namoni vi ya bamakambo oyo ye nabi atuka funa bima mboka na occasion moko yaki napesi papa Pathieu koyo mama Bénédicte Mbote bamemenga na Lubumbashi. Après, dans Lubumbashi, il a une sœur, Mimi, estralage, sœur, moi, mon nom dans Lubumbashi, il a séparé dans mon Afrique du Sud. On a qu'en Afrique du Sud, t'es qu'en comme on a zélanga qu'on a té, à côté on a n'abis à foutu ba formalita bi kende. Na comme en Afrique du Sud, tongo na place na robandate, place na rosukate. Mais lokola nzamba zala kinanga Afrique du Sud comme nanga lokola matongé. Nga soda ko kanga na Afrique du Sud té. Donc, dans mon accord, nous sommes isolés dans le Congo par rapport à l'Afrique du Sud. Nous avons côté de la base. Mais il y a des gens qui sont en Afrique du Sud. Malgré ça, donc, il y a une famille qui est mobimba. En tout cas, nous avons en Afrique du Sud. En tout cas. Et du coup, bandeko, bamona yo kala, ba mitu na radio Mouleksa kenda wapi, tozu quand même parcours na tozu réponse à toi de tourner quels sont-ils devenus, de l'autre comprendre makamni ne leka na vie na pour moi. Et du coup, tu retrouvé yo na film ya Silabissa les autres kana les abakou na kombo il y a 3 veuves. Rencontre non na Silabissa lo et salami nini no sali na ozongi na théâtre nini parce que zaki mondo okome kota na musika. Ozongi na théâtre nini et puis tu retrouves pas Silabissa lo nini. Vraiment bande konyo so SB, bande konyo so ya abakou. Vraiment, je marque même les mots. Nzamba ko sakate. Les cambo na zolo bango na plibia ki photo moko asila et ça na batunde ba commentaka. Te na vie faut pesa la position. Un bon homme dans la vie faut avoir une position. Mutu azalaka netre ba bi ba vomir. Yango te yaya. Na vie faut na position. Ce qui mutu alingi yo pe faut lingaye. Nga lelo yo na se retrouver et pas assis là. C'est comme Ezaki rêve nanga d'abord. Dans l'Afrique du Sud, je m'en a fait non. Fait to kufa na likamo to babimela biso na miba bo mabiso. To ki des Congolais na betonka moke ba épargner biso. Ce qu'on a là linza ba singa obitu na ba épargner yo. Soko kufa ki Congo benga ba na mi akufi. Oh Joe Moulex so wapi. Oya théâtre. Ce qu'on a se retrouver na nini. Ozo kengela bila soki zamba faire mabato. Mais loko nga na tia kati na yo. Pourquoi olingi ko utiliser ngote na tia biloko mibale na tia tala na tia don. Zonga Congo osala musala. Na zonga suba Congo wana na eko zonga.
Zama pambola c'est Karin KDJ na ye kozonga ta na zongi jour mon a prié ka jour à Pentecôte bi Seigneur pona kuta na sila fona zo numéro pas nani na pesile ki nanga matumabi na pesi mbote bof na biso mulumba na pesi mbote nde nazoya na okende lingwala fona za la franc mais l'esprit nanga na bi Seigneur na mona sila ndenge nini Saint-Esprit yo mto za na ba numéro abatu na komoya na kutana seri moko na nzela abi azoluka commune na lingwala ngai ngazo na transport na wileri ngabito kende na ke tika yo ko nzela ngope transport ezoleka te komoya makolo ko tongo na tali na droite na moni Vincent ngabi oh mbali boso na mona Vincent na mona ikaka na monika véritable face succès oh na leki ngabi tete na bongi garçon wana nani oti Vincent bien ye wana ngabi oh en tout cas il faut na zongele na ekozonga nde na bonjour Vincent bonjour na se présenter na moto on a se présenter Vincent binanga o jouer kanga na jouer ka bien tout cas il faut kuta na sila na monango lokola ba éclat donc betanga na misu ngabi na place na zokende na monango lokola étrange ko makambo lokola sili donc je m'attendais pas par la grâce de Dieu, les mercredis que kokakate koki na pesi mame bakata mbote bakata vimbo Nicole en tout cas moko yangazo support ngai donc Nicole vraiment c'est moi doza oyo penda atenga main donc et c'est on tout à moinga la bakuka beninga bi comme na ko lukango amen vraiment nzamba pambola donc merci vraiment donc et ça l'a plaisir moko surtout jour na okaka appel que ya donc na ya tournage on a 5h30 donc na ya pena tournage 5h30 na bile loyo il faut na mona et ko sala o esali na ndete okutana na sila tango sila moninga ya mbinga donc pour moi journée wana na moi loka na mitondeli déjà il pas la kisimani reconnaissance d'ailleurs bayaya batu basala nzela pour moi chateau ce moyen za otila biso image ya sila nenga ya mbaki donc nazoye biso Afrique d'ici de gangi ba komo benga bil kaptuza ko luka yangoyo neti ceremony na amoninga bi papa ngaza abakuka vie na sina mona ki yo ngabi merci maman merci vraiment s'il faut dire un mot à sila bisalo oyebiseni vraiment na seika na nzambe abakisela ya mingi nzambe asalaka likam na kanala ya moto omoni tu peux voir quelque chose un jour papa na Joseph asi Joseph aketala bandeko na ye tant Joseph aketala bandeko na ye place anga kuti bandeko na te mais mutu moko alobi na bija atandi parler bandeko na yo ba oke na Shichem place li solo ya Joseph banda kyangwana donc on dit akenda kasuki mutu wana zonga nde peut-être somona tant ka ba introduire et puis tant on a ya na moni régime régime vimba na moni penda ke ngamona na mikanga téléphone abi na osali kamba vie obito na ba tournage to ke tournage so bi bon na sala kaka mais yo moto komi place obi awa tu te contrôles ezali kambo ya vie na kanga penda téléphone coin Seigneur na se constater sikoyo likambo batu balukaka yango yo vie yango yo par la grâce de Dieu bomoni oyeleki vraiment bo pesa ngata vraiment bo sepela calamité ba mona on a les abakouk j'informe déjà que prochain tournage SB au ba mona op donc ba mona parce que tous les denda vous assis la bisala donc ba mona koto yo motema wana parce que ça peut nous soit mona pe boye abi a Dieu mon lex mais motema na si la pas manifesté envers yo motema wana même toto kutana lisusu abi ya yambanga ko ya à ce certain de naza moi timide ya yambanga ko ya to ke mata diko azu na spectacle ya Gibson abi nanga ozokende tu comprends pas ça au sentir que bon asa free ende to ba en anglais vraiment omoni ba tout temps ba o lingo il ça appelle oza parce que bible lobi o donne ce qu'on a donc lo lenge o yaza o satika yemo kazo benga ba mama ko yate si aussi sa tableau moko pardon ko tati kazo benga ba mutu sa o linga mete
yaka pardon sur sa tableau moko penda s'il te plaît mama yako sur sa tableau ozomona ke alingi na eloko nazosala bo sila so tobi totala sila na parcours asila azalaki déjà une étoile moko déjà tana ekoki omoni étoile ya mutu bakanga yango te ozomona étoile ya mutu bakanga yango te totali histoire Esther comme ezalaki étoile koperdre bapare eloba ete kelongoli étoile ya mutu ça veut dire que ezelo moko nzamba sa trasango na likolo po biso tobima na nzela wama vraiment même nga nazo remercier surtout babakuku ebele ya na scène nanga moko Belinda Besa tanga yokana na bakuku ya pesa code ya pesa combo nga za bakuku o tu te sens vraiment que asali au plaisir moko poni amoni yoka koza pembeni ya mutu boye. Très bien. Déjà voilà. Déjà merci bon. beaucoup, Jojo Molex. Moi, c'est un plaisir pour moi la taille open ming na TV. Tous abana Mickey, Natala Bona Bangadia, tout ça. Donc, j'ai d'acteur nous malando c'est depuis Kala et Lilo occasion mon anito yambayo, batebele basepeli no mono na musala retour na yo. Avant mono émission, monena nous musala oyo proposé ba olaxi ba poser wana toujours, mais sinon oza pona batu nyonso naza pona batu nyonso to na posa na yo abenga yo ba robenga na numéro ni na téléphone ba benga nga na plus 243 85 65 36 036 plus 243 85 65 36 036 numéro nanga vraiment yango na soko bengiza ya WhatsApp ozwa nongai anytime. OK, voilà donc sinon tourne na sous émission na biso c'est zaki plaisir makasi ya yambayo na plateau au fait découvrir biso makamebele mais mimi ezaki Jojo Molex akenda wapi l'autre yobi ke azalaki quelque part et aujourd'hui azongi musa na ye ba de retour bozana ba chaîne YouTube na bino bozana posa ya talent ya Jojo Molex na jeu d'acteur na ye en tout cas n'hésitez pas ya robenga ye pour que à servir bino bambo to pesi na nani bon on appelle simbote na Salo Bobo na Kermer na Afrique du Sud Salo Bobo na pesi mbote na boss Stéphane Mabika na pesi mbote na Brunel Zinga Mamu National Mireille na pesi mbote na Dani Imange Yannick Male Gabi Ngoi na pesi mbote na apôtre Charlie Moubiala l'agence Les Palmiers na pesi mbote Papa Philippe na pesi mbote na papa fils na grâce na pesi mbote na batu nyonso oyo baola nanga na Afrique du Sud vraiment ya binango yo vraiment ba boss nanga nyonso ba pesi nga ba misala Jérémy na pesi mbote sike ezali yo bana nyonso a Cape Town Jobour vraiment na pesi bino mbote bo consommer nga on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup à mon équipe technique, David Iwantesa, Jiva Zolanonga, et puis la réalisation Château Colo, sans oublier Pabou Zessayo, caméraman assuré. Merci. Na bande retour au Talibiso. Tout le monde à une prochaine. Bye. Likitoko, mokilikitoko, eko sala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements. Voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matungé. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda. Le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi te quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko balinko benga na niveau ya mikili ya poto. Oui ba que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Rosagalate, plus 243 85 20 57 271 et pas yoapi bokozwa penza ba précision na bandeko ba koyamba bino pour service na biso na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi
Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse il y a cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso ou tout ça à base il y a nzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient pour quitter ça yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, succo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na kiss na biso sensiphos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, il y a ploposo, mycose, où c'est la makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous avez des diazolex, ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomuli komo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, ils allaient traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez bomomisa système ya papa, ils allaient komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon ou ils allez tisane na biso ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétique ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser le poison à Kati Yamakila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité.